Salut à vous, très chers internautes de l'EcoRDC. Mbote, bonjour, bon après-midi, batarde, bon dia, bonne nuit, good morning, encore une fois, Mbote na bibi. Donc, très chers internautes de l'EcoRDC, toujours dans la œuvre EcoRDC, toujours dans la mission de l'EcoRDC, toujours dans le cas de Chris Nimi, Sandra Kimpala, mais Jean Thibaut, je te salue par Wap Skozali, Mbote na pas permis que nous apportons, c'est que Agostino, Teka na peso Mbote sans oublier, hein, na batunyo sto balingara biso, batunyo sto balangara biso na kati EcoRDC sans oublier de Christine Papa na Gabriela qui est derrière la caméra, hein, na pesi bino Mbote mingi. Donc nous sommes ici, comme d'habitude, vous le savez bien que nous sommes en Angola, précisément à Luanda, hein, comme je vous l'avais promis l'autre fois que Bolanda qui on a matanga pululu, Bolanda qui on a bemba pululu que acteur moko, comédien moko angolais, na kombo Taliba, j'espère que d'Angolais besoin na poto boyebi, il y a d'autres personnes batala film menaye. Azaki initiative ya kosala hommage ya bandeko na biso ba frère na biso ba comédien congolais ba kufa ba visa ba mindondo ba pululu ba manager ba son souci baza tellement ébélé. Azaki initiative wana asangisi ba comédienne na biso congolais basala hommage na ba frère na bango awa na ko za bango parce que bazaki na répétition, hein, bazaki na réunion abandé ko la comment est-ce que ba kosala tournage wana comment est-ce que ba kosala théâtre wana, je ne sais pas moi, ils a théâtre, ils a cinéma, ils a série, donc je ne sais pas moi, ensemble ngana bino to découvrir on a sens nango nyonso, objectif nango na projet nango nyonso le lenge bango babongisi, hein, to ke na Taliba. C'est un Angolais, comme je viens tout à l'heure de vous le dire, un Angolais, et puis il va essayer de nous expliquer quand même son idée, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Mineyalingui, Kosala, Tokola, Kisanabiso, Nandenge, Kolinga, artiste, comédien congolais, quoi. Nous sommes tous des Africains, hein, Angolais, Congolais, Ivoiriens, Ghanéens, Brazzavillois, Nanyona, nous sommes tous des Africains. Quand nous avons le exemple, nous avons arrêté, les Bamindele, et si quand on retourne au Monaco, quelque part, mon déla kangi africain, moi voyez c'est you angolais, ne le bara vous les noirs ou vous les africains. Donc tous habitants sont africains. Donc Alexis Bolingo wana ko asangi sabango basa hommage na ba comédien congolais au Bakufa. Il est là, il va nous expliquer un peu en portugais. Je sais que le portugais ressemble un peu difficile, vous qui sont en train de nous suivre. Je sais qu'il y a des Angolais balandarabiso, il y a des Congolais, il y a Batebe balandarabiso, mais il ressemble un peu difficile. Mais quand même après, on va expliquer un peu en lingala qu'est-ce que il y a le projet naïe, c'est de Christ. Ok. Bien, très cher internaute de l'EcoRDC, quand on a expliqué biso quand on a banabiso, Taliba ou le banabiso na portugais, puis moi je vais essayer seulement à expliquer en lingala, ngana bino ndenge moro, donc je vais essayer ce que je vais comprendre. Et on va expliquer bino. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa lá, como é que é o nome? Esqueço sempre. Sandra. Sandra. Não, tens outro nome mais bonito. Qual é? Kimpala. Kimpala. Eu prefiro Kimpala. Moi, je suis bantou. Je préfère t'appeler Kimpala. Okay. Sandra, ce sont les Français. Kimpala. Kimpala. Bien, Taliba, je ne sais pas moi si je peux parler en français quand même. Moi, j'ai l'esprit sain. Alors, moi, je parle en langue. Je parle en langue. Oui, tu as davantage. Quelle langue on va parler? Ok, et puis lui il va nous expliquer en français. Mais moi je vais préférer parler en lingala. Ah, tu vas parler en lingala? Oui. Moi aussi je vais poser la question en lingala et puis il va parler en lingala. Ok. Pour dire que Yemora Lebi a parlé en langue. Hein? C'est ça. Okay. Mais nous sommes en Afrique. En Afrique. Oui. On a droit aussi à apprendre la langue. C'est ça. Ok. Bien, Taliba. Tu es en pleine réunion. Tu peux nous expliquer réunion c'est dit en quoi base nango ezanini? Ok, merci. Tant que m'entendez, nako banda ko sang sabalang. Soy portugais leki, ceux qui français leki. Ok. Yeah. Oui, zane ka to kufela kindeko, na biso shiko pululu, za artiste. Na bi ke batebele bakamwa ke loko mais bangolais pe balandaka ba collègue na bango na Congo, mais tous à moi exemple, tu quoi li pe li kama na monde sport, tu perdre Kobe Bryant, monde mobimbezo le la Kobe Bryant, est-ce que monde nango matoza américain, mais te muto akufi az américain, c'est que batu mususu pe ya sport na e balanda kae, linko lo bakepe ba collègue na biso ba acteur ya Congo,
en Angola pe tolanda bango surtout nga na lingaki na bandai ko sepela mingi na rôle ya Chico Pululu nde toyaki kolela ye wana na jour ya obakendaki ko kunda ye tozalaki wana menga nazwaki likanisi moko tozokunda ndeko na biso tokundi avec honneur c'est bon esepelisi biso mais continuité ya Chico ezali po atiki bana na era matanga problème ezala te po mouvement na nyon soutine batu bayaka makelele tout ça ezosala net bien mais héroyo famille batikali bango moko bana batikali bango moko alors que bana na po bakende classe samsumbongo ya transport ye moko papa mtabanda opesa po basomba bakaye biki papa mtabanda opesa eza net charge moko atikeli yango biso ba collègue na ye yango à partir en Angola na yaki ozwa likanisi na bengi Carlos Masamba na expliqué eloko na lingaki ye pe azwi yango directement sepeli na idée lui que était pas de problème ba collègue nanga pe na ebike bakozwa ngo na ndenge bien nde toyaki ozwa likanisa ko tourner film nga mom na komaki idée na zwaki na komi na silisi mais ba collègue pe basalinga ba correction ba collègue nyonso po lingala na komeli nyonso na lingala alors que zalai que penser na zwili yango na portugais na sali traduction na lingala alors naza expert en lingala. Donc je peux bien dire que tu as pensé seulement na Pululu. Na kanisika Pululu te personnage principal eza Pululu okay. Mais toza pe na scène moko to okuta pe batu mususu aussi bakufa ba collègue na biso neti sans souci manager visa na ba kombo mususu ezali bozelande film bino mo bo sentir ndeni to saleli yango eza pe hommage à ba onionso mais personnage principal c'est Pululu. Donc cette idée, tu l'as eu seulement pour Nebimba Pululu ou c'est une idée dont nous allons déjà faire hommage à Batmsou Bakoufa d'où il y a caractère moni Pululu. Et pour biso artiste toza ndeni idée zala nango déjà toza kana tozela kaka moment moko abima directement. Ezane tozo tambo beti libaku wana nde sali début ya likanisi moko pour continuer ngande début ya projet o ebanda ki mana ebembe pour natala ki ba image na mona na moment mon frère et mon collègue ndeko nanga Pakalowi yenem tazayo sala musala ya maître de cérémonie na été maître de cérémonie yenem tasima micro azo sala nyonso maître de cérémonie je crois c'est ça en français tango a présenté ki bana ya Chico Pululu nde et soit kinga parce que je suis aussi papa bana nanga bazapeka je crois même âge na oyo ya tiki et ça là qui ngane motema passe robano bazolia ndenge nini bazotambola ndenge nini classe ba okende ndenge nini nde likanisa film ye tozo sala film obiso nyonso toza na même pensée solidarité tant aussi sa film to sala a présentation ya film na basal ndenge ka tozo préparer après na kisasa batu bazozela ye mo président Saisai Pakalowi lava bango misatu nde tozo solo la toujours tozo remercier pe déjà na ndenge bazo bongisa nyonso tokosala kuna uma gala de présentation du film soirée soirée de gala pour la présentation ya film okay. Ba invitation aux alaming na ba honorable ba ministre ba artiste comédien ba artiste musicien société en général ba kozala wana ndeto relaxa film to sali par hommage ya ndeko na biso oyo nyonso tokozwa na retour na ndenge mbongo po bako kota kuna foko futa mbongo batala film nyonso biso tokozwa une bonne partie alobi ekozala une bonne partie po ekoleka 50% ya nyonso tokosangisa ngo tokopesa ngo nde na bana ya Pululu na mama tamsu na ndeko bien mutu mo babanda dépendre na Chico objectif ma principal ya film yango ezande ko sunga l'organisation pour l'instant bon na moment ezokende bien biso tozo banda ya ba tournage ya film ba gravation quinta-feira depois da manhã já vamos começar a gravar jeudi oui tô banda na marginal ba cenário na precisa na marginal Benfica e puis na Agarram Hotel onde na ko remercier déjà d'avance na ndenge a pesi espace na Alex Fumun sime national ndenge boyebe ndenge boyokela ke kaka yoki pe mawawana bat mususu pe bazali tozozela ngane na linga te ke na lobeli déjà mutu d'avance te inox bia yembeli biso déjà pesa po balobela yo ezate ke osalino eloko te nini te yo pe
Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on peut entendre de vous? Dont Zelanini n'a pas à Taliban. Bon, nga Taliban azalia, aza collègue, ba collègue mususu pe bazali na Congo, poto okende kuna bazo zela biso. Ndenge na lobi sai mpaka lowi lava bazo bongisa déjà nyonso po ba yamba biso, mais tozo kende ka bikende la te, tozo kende avec programme, protocole ezali ya bien. Na ba collègue na biso ya Congo yamba loto sala table ronde, to sala totala ndenge nini entre Congo na Angola toko sangisa ba idée. Tout ça, la na biso et kende liboso. Pour tout le monde, un ministre ya culture, ou bien ministre ya finance, ou bien transport, a outi Angola qui pas homologue, na ebte na français so ini. Homologue, merci mon batanga. Homologue. Yango maître John. Homologue. Na homologue na Congo ba yambie pe bien batali makambetali ba transport. Ba msupe batala makambetali agriculture, mais biso siko bactère. Pour les musiciens, ils commencent à langue déjà. Tout le monde déjà Yannick, Afromen, mon frère, na pesi mbote a comme là qui peut musicien moko na Congo, ba yembi na elongo et pesi bien. Ba featuring bisope artiste bactère en général to sala pe musala o. To sa table ronde to sala ntoye bandeni ni masolo za la nakati. Total kandeni to sala mais objectif na principal les ali bana collègue na biso article biso baza bana na biso. Tu vas nous donner le meilleur de toi. Bon, ngana ko pesa numéro na za na problème te mais to eba ke hero yo moi mutungisi yango nde to banga. Non, je dis tu vas nous donner le meilleur de toi. Ah, problème à balangi yango tour de babele bebav mana ngana zo ngona sens. Mais oui. Natanga art vinanga mobimeza art na banango na âge à 6 ans. Ti lelo to leki déjà ba âge soki combien ko tuna so na nazana âge nini te po na kosilika. Po mtu asima mandoki ba tuna mbula na ete. Merci. Ya maze muito izano na art. Angola, Congo, Brazzaville, Cameroun, tout. Já falei muito, né? Baú que na português, né? Moni, obrigado, mamãe. Tá vendo? Obrigado, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu deixo. O Chico Pululu foi muito amado e querido por todos nós. Pensamos, estamos a gravar esse filme. O objetivo é claro. Tudo que vamos arrecadar deste filme, uma boa parte, mais do que 50%, vamos doar aos filhos do Pululu. Então, ao assistir esse filme, põe na tua mente, não estás a ver só um filme, estás a ajudar um artista, os seus encargos que deixou. E vamos poder juntar ideias entre os nossos artistas, colegas do Congo Democrático, nós aqui da Angola, numa mesa redonda, para sabermos o que é que vamos fazer. E eu devo agradecer também já de antemão, agradecer essa equipa toda que estamos a trabalhar juntos, estão aqui à vista, são excelentes atores, estou muito feliz de trabalhar com eles, tenho a certeza que não paro por aqui. Muita coisa boa vamos fazer. Eu sei que vão entender uma diferençazinha, o nível do nosso trabalho e a maneira de trabalhar também dos nossos irmãos na RDC. É tudo arte, é tudo cinema, é tudo teatro, é tudo a representação, mas agora nós precisamos dar nome a cada coisa. Teatro, estou pensando como teatro, cinema, estou pensando como cinema, novela, estou pensando como novela, estou pensando que susute por século 21. Então, foto que não é bem. Toza na Afrique. E lo como to bossa na ate. Nzambe asala Afrique continent moko riche. Mais biso to kanza ke richesse Afrique zala auto zo kana mabele tanto diamant, pétrole bien ba minerai mususu te. Richesse africaine za yemoko africain surtout pour na culture. Surtout pour na culture. Meilleur ya ba africain zala ka culture na sport. Yango to ko bomelo kote. Pour biso to koza na pétrole la to koza na diamant est-ce que to za ba machine poto longola na mabele te mundele ne mtazana ngo mais so to komi nature ya art ezande biso so to komi nature art ezande biso ta richesse ya ba africain za culture to bomangote s'il vous plaît za sport to bomangote yango to zo salela meilleure richesse ya Afrique ba art to za na ngo ebele surtout ya biso ya représentation yango bo lavement. Esperam por nós, está vindo muita coisa boa. Bande quando a pessoa mangala partout bozali na monte, e louco a bien ezoia, boko sepela nango. Para hommage a Chico Pululu, pour na bonheur e a famille pe, para hommage a ba kulutu na biso si batika biso bakena na mboka ngam. Merci. Merci beaucoup. Très ravi. Boyo qui bino moto sur internet, to passer siko na
Je vis papa, notre papa est là. Bien, très cher internaute de l'EQRDC. Taliba pensé na bango nyo soka ndé alobi ka pensé na bango na sa pensée sur na papa. Donc parce que papa za moko ya batu oyo penza basali misala oyo sepelisi batu bino so bobi pata kinga. Pata kinga aussi fait partie à icône, aza penza icône bino boyebi. Il passe à faire partie na kati ya film wana oyo eza organisé par Taliba Bâtard de papa. Moteur de Sandra. Papa te moni opé. Na kati organisation, je ne sais pas moi sengono eza nini komona ko ba penser na papa, ba beng papa ya pour jouer. Bon, ici mon ami ali parce que d'abord on a une génération été. Ça c'est un. Génération yo et génération bana. Mais le quoi on a connaît qu'on vivre, bana ba rejoindre nga. Alors na comme une génération. Et vraiment c'est une reconnaissance à boyer. Na mona bapenda umne na mona ba elo bango basaka pona ngai et mon sa nga pena que soki le longa na kiti motu na ngai c'est na opolati OK na okunda mana ba na ngai kako donc oya ko rejoindre nga to ebelete ba vieux de quel mois ya kotanga mais bango toujours bakanga makana ngai eloko oyo bako po sape alobi ayete mais balobi non tota eloko ya sala mutu ne yo c'est important comme on est pour na biso et moi archive oyo koko sunga biso un jour ba benga penaye ba bengi oui mais quand même papa tu es content non tu es content de voir que Mutumoro lokola aza angolais c'est pas un congolais c'est un angolais quand même à penser na ba congolais o ba kufa batika biso ya longtemps mais oh ezali kanisi okutu ata biso moko ba congolais na ndenga Congo to kanisa yango ti mais mutu musu aza congolais aza angola kanisi yango lisusu que assisté bateau ba kufa na eloko oyo alinga sala en tout cas eloko oyo soki bango bazolanda nga na nsima ekozala très bien parce que nga nalobaka malobo nalobaka nazongelaka yango te mais bato mayele baresaka maloba nga nalobaka pourtant nakozala te ekoprofite na bango soki baza mayele epesa bango leson parce que so oteli bien sango ekei mingi que les comédiens baza ensemble te bazali lokola moto na kwena mais moto mosusu aye azui idée ya kosala eloko moko d'ensemble po bazala na mzaza na troupe na ye mais sangisi po basala eloko oyo mpe ebima na Congo ye congolais vraiment eloko na soki epesi bango leson te alors je regrette parce que ngai nalobaka na teyaka public à travers bango voilà donc na mokusika epesa bango leson papa c'est comme si ba comédien na biso bolingo ezati donc ce qui fait que biso moko to penser le loko taliba penser nango te c'est manque ya bolingo donc bolingo ezati yango ba koyi ko penser te ya ko sala le loko moko ba susciter ba ninga na biso ba kufa mais mutu muso ala kiso bolingo ya ko sala le loko wana dernièrement awana ebemba pululu baswanaki balinko babunda on m'a dit que papa était là présent pour moi na mona quand le roi gênant et ça que le mot ya bien je ne sais pas moi papa qu'est-ce que tu diras par rapport à cet acte ngai pona ngai soko ba mama bino bolandanga polikambo eza ya bino soko bo seli semblant ngai ko bimisa maloba mususu ko sa bino malamu te o eza ya bino po bazo kotsanga toujours likambo ebimaki matata kuna papa azalaki alobaki nini c'était l'injure envers ma personne. Les enfants m'ont manqué du respect. Pas tous les enfants. Zomona. Nali papa na bango âge na ngaso na bimisa mbokamo. Faut pas voir parce que na kotamana tout ça non. Na âge na bota bango. Mais songa na zawa na ko badikambo. Moi na yokelinga te abundi abimisa na bamabe devant nga c'est injure. Plus qu'injure. Zomona. Et le connaît panzani mingi bazo ko benga non, c'est pas bien. Moi, quoi, c'est que moi, pété à Colombie, ça me fait, ça comme Matabo et Koyoka. Quel genre d'éducation? Qu'est-ce que vous allez dire à ce public qui consomme vos produits? Pour que vous ne véhiculez rien. Parce que vos exemples, ma bé, à notre époque, malheureusement, on n'avait pas l'argent, mais on voyait le public
qu'on véhicule un message bien véhiculé qui était consommé par ce public-là. Bango ba homme de théâtre ba koki ko désorienter le peuple. Ba na pouvoir wana. Mais eloko esalama ki wana e blessanga mingi. Mauvais souvenir sur la kufi lelo. Avant na kata moto na ba eloko bo sala mabe. Ba sala mabe makasi. Comment les hommes de théâtre, ba tu as théâtre, ba kamata na matata, bien bo pesa ka le conseil bo so na raté bo za bo moko ba komi na comportement moko loko ba meli loko nini. Vraiment n'a qui touché parce qu'il n'a qui présent. Mais n'a pas doser situation on a n'a pas de comme si on a qui n'a pas la John Carlos bani tu me qui ko doser situation mais tu ko quitter. Ngambo moko doser ngambo monsieur doser quitter. Vraiment ça fait mal. Mais n'a quand ici les loyo oh taliban za ko sala les sons puis se tirer. Au moins ba pesi sur le son mutu auti musika pour biso moto zo ko kater. Non, à notre époque, les agriculteurs ont aborité. Au quartier, ils sont au Kamatato, Bundato, non, tu as quoi soit, tu as battu. Mais tu as des coulisses, et les canaux coulisses, les laines sales se lavent en famille. Mais oh, on a qui famille, souhaitez babo, non, en famille. Voilà, passe dans la Merci, papa. Bien, très cher internaute de l'éclair de cette, tu continues, tu es dans la prison, la biso Carlos, Oaza, na biso Longo, donc Taliba ben papa Carlos, et papa Carlos a sali recrutement si na rôle babongo. Ok, bâtard papa Carlos. Bâtard. Bien, papa Carlos, c'est plutôt ça, non? Ah, ouais. Oh, et puis ça biso, comme on a montré le roi Taliba. Ande qu'on a biso, t'es bon, qu'on a biso comme état les Africains, nous sommes tous des noirs. Mais on a n'engue ya mboka boyazam ta mboka mususu. Azui li kanso 5 ça. Bokanisa bandeko na bino bakufa. Oh bino moko kutu bakolo bandeko. Bozwaka idée wana te botikala kosala yango te mpona manki ya boningo kandi papa oto oloba ya benda. Et ça lino ndeni komona ke mutu musa ya sangisi. Bon, merci. Sandra ngana koloba boy. Omoni eloko Taliban sali. Eza eloko moko parce que les Cambonios se salema na temps. Nous avons préparé les camions sur le temps. Donc, et ça, les temps moko, ou ils s'engagent qui est allé là-bas. Pourquoi? Parce que ceux qui biso na biso, to kokai ko sala ngote, Zambé a eko zomuto ya musika, a salé loko moko pour nous donner de l'exemple. Okay. Donc, ngada ma part et ça là qui nga bien makasi. Et puis, exacte pour na circonstance, il y a les wa pululu, des temps msuto sangani non, c'était avant. C'était avant. Azu idée, tu as apprécié l'idée, ayebi singa nini azanango lokola projet, na apprécié kiango, alors azaye na posa seulement il y a 8 artistes. Oyo il faut basa musalo. Ngande na proposa qui est 10. Alobi 10 eze belé. Donc pesa kinga mutu pas c'est parce que nangola mutu nyoso aza professionnel. Na oya banda ki théâtre lobby aza professionnel. Oya banda ka théâtre et pas tata moi sina bango aza professionnel. Alors et abuya kinga makasi. Mais le kola mutu mayele na fandaki tokendaki nano na ba personnage oya zalai na ngoposa. Na talite na fulani na personnage oyo mutu boy mutakosala ngo personnage mutu akosala ngo. Ti ndengo monitor zana bandeko boye elingi koloba te ke ba oyo tozuite ba yebi ko jouer te non ba jouaka très bien seulement mutoye na projet asenga ki ba artiste limité yango moni seulement oyo fois bien papa Carlos na yeli susu mbangu na côté wana juste pour nous koloba que l'autre fois na c'était ko ça l'émission na sala qui télé-réalité d'écrit si je ne me trompe ça qui quand et c'est la semaine passée boy donc le deux a deuxième jour déjà où émission en écoute et ça na moko ya ba comédienne na biso na kombo ya Kadogo d'où j'avais fait cette émission avec elle à lobi boye ba confier ki yo tâche wana ya repona batu basala mais yo siko beti coterie obeti côté reponinga ka ba oya yo parce que yo tellement zakana mutu na yo allez mutu wana za camarade ya mutu na yo o wana sora bien na mutu ya yo ben au tenir compte que il y a aussi des têtes ka yo mono tolo basiko que mutu no sala monika ka que aza grand aza bouli
il y a aussi des personnes au bateau yeban makasi na Congo misala bango yeban aussi bateau kudu misala basala na bango makama malunga te Congo ba yebi bango te jusque là moto yo zui au Congo yebi je pense qu'il y a peut-être que pas Kingaza ay peut-être que pas Kingaza na kati abi moto yo zui au combo yebana isaka étoile da bat no so yo zone ezaka pona bato ya mutu na yo moko boyo o azaka na mutu na yo azaka na mutu neza coterie il paraît que mama moyindo pe ba pona ki na tali babino bolongoli ye miraesa to moniete donc je ne sais pas moi papa Carlos Rolobanini na coterie wana yo beti wana système wana donc beti système ma casse Sandra omoni s'il y a des artistes comédiens au monde oyoyo ba bengama sans polémique na loba numéro 1 c'est Carlos Massamba omoni Kadogo azaleki nga Kadogo ko zalawa oyo kateki abenga président te abenga yaya Kadogo azaleki Moyindo baponaki ye na longoli ye Miraesa na longoli ye ngai na pesa na réponse Osko nazo yebisote nazo loba na bafan oui parce que tout le monde balanda ki yango émission OK merci bandeko naza sir ba ndeko na biso ba chroniqueur ou ba journaliste etant ba tuna na biso question ezalaka mingi pona bino problème oyo mokumbo nga na meme na ngola na ondima na mema yango parce que na vie élévation moko te eyaka na facilité élévation nyonso eyaka na banzube na bapasi na kozanga élévation moko te eyaka na facilité soki bandeko na nga ba collègue bako témoigner que non parmi sélection oyo baza awa seulement étoile ndem tayebana nga na loba c'est faux et archi faux donc ce sont des sentiments exemple tout mso loba na ba sentiments pour minimiser les autres ezana moko ba sentiment bino moko boyebi très bien o bo mona na sima nanga pe ba oyo bo uti ko mona na o bino bo hotela na kata film yango nde mtu bo juger po nani yango oyo nga nazana e awa abanda théâtre lobby nazana bato ya makasi na webisa yo nazana bato ya makasi e Moyindo soka kotite na kata makambo oyo eza foti na ye parce que ye moko Moyindo ayebisa ngai Carlos abi papa Carlos ndenge naza awa banda lelo c'était le jour où on enterrait notre bien-aimé Pouloulou qui son nom repose en paix ayebi singa lobi papa Carlos banda lelo ba film na bino ba réunion na bino bobenga ngate Bible lobi moto oyo azali komi longola azali moninga ya oyo azoboma sikoyo Sandra to sorola malamu yo moko yebisi ngai papa Carlos na ba filme na ba réunion na bino bobenga nga Sandra te pona ka otuna bino ba question na ko exécuter yango po eza ba sentiment na yo yango loko na zoro bana ba fan donc omoni biloko emema ba problème ebele mutu ye moko asengi ya leli pardon pas Carlos botia kanga ite il faut ngape na aider pour muta sengi mutu asengi nzambe kuta zo pesa biso soto sengi na aider pour Moyindo nde ye moko asenga kike ako zalaka te na masanga na biso poka ko tengelinga kombo deux personnes soko kendaki na ba kombo na ngana landa kombo moko nga azaka bongo donc j'ai touché voilà d'habitude bino so bosa mamna bino benga na bino kutuyete OK voilà les andenge na bino botaka libanda bokipaka ete mutu apensaka na ye mukolo moko kaka ayo sala gars des étoiles kaka mukolo pe moko ye moko ntataki etali mbamba OK merci ngana osepela boy ngai na osepela boy soki Moyindo totiaka ye musika te Moyindo te Kadogo nde botiaka ye musika Kadogo Kadogo nde botiaka ye musika mama Moyindo nde bo écarté ye pona ndenge ya coterie merci Kadogo soko zolanda image nazo répondre boy Kadogo mutatia ko musika zate yo moko omita musika déjà va oyebi bien na yebisa ko chaque fois na landele lu yango vraiment tina télévision yo moko s'écartaka siko ndengo s'écartaka na ngola nde toza ba artiste 7 te 8 te oyo ke no wana na talaka non il y a des artistes comédiens talentueux
au baza. Donc tant na sala film na sali casting na raisonner belete parce que tous les artistes talentueux na bi que place au boyer étoile nda salango bien place au et même dans salango bien place au doré a wezo senga penda pata kinga au monde lokoto sala au monde tango komaki na place ya taliba bisinga non il faut tout le conseiller moko tout ça il faut boye nga Carlos na ebisa kinga bi yo problème no kuna ezate lokolo tiki makambo pa nanga tika parce que muta rejoindre mutu mususu c'est papa takinga alors on a ba répétition tant que papa takinga au travailler vraiment taliban aza ne sengo makasi ne sengo mama donc to tika ka ba chantage on a to luka neti batu ba yeba biso te Carlos aza Carlos Fulan aza Fulan soki yo oyebana lamso oyebana na Congo tango mususu Carlos ayebana na Indonésie tango mususu ezoka ayebana na Congo Brazzaville peut-être Sacré Tito ayebana na Gabon donc biso nyonso tosala ndenge wana tosala kaka musala pour ya art na biso ekende musika. Ça ce sont des polémiques inutiles. Si j'ai bien compris, ce sont des polémiques inutiles. Donc, papa a l'ongoli moïndo, te maman moïndo moka senga keke, botakanga na do na. Voilà, je confirme. Pas moi elle est absente, on dirait azana problème. Pardon, na bolimbisanga pona ka mira esa, wana na webisa bino nzamba lole azoyo kanga. Banda tozala na matanga Pululu parce que moi j'étais à Kinshasa. Na yaki 2 jours avant bakunda Pululu poto sangana bandeko matanga awa pepe sa poids. OK. Mira esa zalaki na voyage. Ti Pululu akundami dimanche. Ngana taliban lundi to bandi projet oyo. Donc yondo soko informer nga. Mira esa za awa. Luka mira esa to na ye. Na yebite yom to solo bela mira esa. Ah, déjà oui. Donc soko luki mira esa oyebiso que non. Président Carlos n'a tikali ko informer te que nazana Luanda. Voilà. Au monde de balata babere. OK, si on comprend bien netinga personnellement na que mira esa pas acteur dans la province donc on appelle na kamo que mira esa komi. Donc merci beaucoup papa Carlos. Merci. Très cher internet de l'EQRDC toujours continuer na musana mso tozana papa John c'est l'un de nos comédiens à celle na groupe Muyombe Gauche. Botal à groupe Muyombe Gauche, papa John. Bonne tarde papa. Bonne tarde. Très ravi au monde. Merci ngapena sepeli Sandra nzamba pambola. Amen. Papa, sikoyo namoni yo pe babengi yo oyaki parce que d'autres personnes peuvent traiter en de coterie. Bon pour na rabat na bango papa John toi si tu fais partie à groupe il y a papa Carlos Massamba. Ah tu fais partie à groupe papa Carlos? Non, on a faire partie à groupe il y a Carlos Massamba mais c'est un collègue. OK. Oye azana groupe ne asala musala. Ngapena na groupe na sa pe musala. OK, mais quand même ba penser na ba bengi no pour dire que ça cotérité. Na ba bengi ba penser pe na yo. So comme on a que Taliba sangisi bino po kanisa bandeko na bino oyo ya Congo ba kufa kale sali on pouvoir aussi participer na projet nga pona nga na pamboli na nzambe po ndeko abengi yo a reconnaître yo c'est kapesi yo valeur na oyo salaki to na oyo salaka nazana sengo mingi kosangana na bandeko to sa musala so natali neti taliban angolais abengi nga na projet na ye et na hommage grand moko baoba moko oyo ngai tango azosala nazovanda pembeni na obenga président c'est pas peu de choses kosangana pe na ba collègue nanga mususu oyo tango bango batikala yikosa musala na Congo nga nazaki dasi na longwe Congo nazade na Angola donc eza plaisir mingi nazosala ona ba bidibidi na osala na ba Carlos Massamba ba Mama Étoile ba Doré Sila Doré et surtout ko travailler na baoba lokola papa Takinga nazana plaisir moko énorme nazana plaisir moko énorme et tozo sala ngopo to rendre hommage na bandeko to basaki musala lokola biso lelo bazana biso te vraiment nazana sengomi conseil ni opesa na baninga ba comédien bino na bino oboza na bolingo te bino na bino bozo bomana bozo bwakela na maladie bino na bino bolingani te conseil ni opesa. Bon, conseil, Bible ezote ya biso ka toyo kana tiboyo kania tuzala na bolingo entre biso
et kota la nuance ya mokili ekoleka mama ngalo bana batuboye pe bandeko bozola ndanga bolanda nga boye ezane loko moko te okosana mokili oyo kolongola nzambe na bonzambe na ye mama tango biso taki bana mike tozamona ta msusu soki olali na ndako eza na climatiseur on dirait okufa sute soko lali na bano balala na étage ozozwa bango lokwa balala na lola mais lelo tokoli na bambulo tokomi nango ovandi na climatiseur omati avion omati pakebo ole na ba restaurant minene ozo changer tozaka yo likwanza oyo ebimi mwana oyo avanda na malweka ebimi pe yo muto vanda na ndako étage de toute vanité eloko moko te oyo yo kokosalela moninga mabe po yo okoma soki nani okosalela mote po nzambe ya lola oyo akelaki mutu wana oyo atindaki mutu wana na mokili ayebi mission oyo apesaki ye excuse nga parenthèse na sali na kize mutu te po nga na longa Kongo kala na yebi nini eleka kuna te mais soki eza na eloko moko ya mabe ezosalema na moninga po azwa liwa yo oyo longoli ye mon frère oza na charge epai ya mokeli na ye voilà un peu ezaka tolingana tozala bomoko kolia ekabola biso te mbongo ekabola biso te donc tozalaka na bomoko nzambe atindi biso na mokili moto na mission na ye akende na tangu oyo nzambe atia po na ye en tout cas na martelé lokona na kize mutu te na pesika conseil. Merci beaucoup papa. Merci mon cher. Nzamba pambola. Amen. Bien tozape na mameme il peut azo faire partie na kati ya groupe oyo ya organisation ya hommage ya bande kona biso bakufa batarate. Mameme pe na monyo awa. Esengono ezani komona que bakanisi bande kona biso bakufa mais ba penser pe na mama aimé ba bengo yo tourner. Bon, et c'est moi c'est plus de considération par rapport à Moussala. Pour Moussala, tu vas payer les lotés. Nous sommes tous depuis 93. C'est-à-dire, tant dans le pays, il y a autant de choses. Pour tout ça, tout ça, c'est un film. Le film, comme une production à Libanda. Pour tout ça, produire biso, aza moko ya bisoté, ya théâtre congolais. Donc, à moko, à ça la Moussa mon biso, mais aza na ngambo Angola boy. Donc, ils ont considération. Ils ont participé à un film, ils ont hommage à Pouloulou. Donc, non seulement Pouloulou, puisque na kati ils ont fait na ba kufa pe, bazong c'est quand même ba kombo na. Bazong c'est on a kati wana ma bibi no bolingani te mais. Donc ti ba poni poni bino za na côté. Na po bino boza nekiri ya bati papa Carlos. Yango ba. Siko so biso toza na ekiri ya bata papa Carlos, ba msu baza na ekiri ya bata nani? Te ba msu bana bona ekiri te. Si vous avez un camarade, c'est pas Carlos Ndio Monela. Premièrement, on a montré l'anzaba en écrit. Tout ça, c'est la logique. La majorité de ça, c'est Ninga depuis Congo. Donc, tu es dans Moussala au Banda Congo. Comprendre exactement que l'amitié est au Sala dans Luanda. Non. Et si quand on se trouve à ça, il y a et à moi, deux fois, par exemple, il y a pas quand ça 8 personnes. Si vous savez, pas quand ça va compter de tout ça. Ah maman toko le kata ba 50 o to utaka Congo to za awa na o bato ba ke ba yebani na ba bato ba yebani te to l'équipe plus de 50 c'est-à-dire quoi tant que tu 8 automatiquement tu ngama imende na pandi boy casting ko na mabona nga ba bi 8 bala besoin 4 filles 4 garçons komi tu msate na banda na étoile nénette dorée na comme si kate yes ça son azo compter puisque yes ça a été en voyage donc non que non on a ndenge ya logique et ate po baza awa. Déjà, ndenge na biso déjà to mimela on peut netinga na mboko depuis 2015. Batunga na kuta ya liboso ba yambanga na mboko ba ninga na ngoto za bon banda Congo les étoiles les adorés. C'est que amitié to bande na to continuer en Angola. C'est anormal to za na lien kanga makasi. Nga na koma ki après 2 semaines je crois mira ça pas eko koma. Donc c'est normal to kanga mabongo. Mais la cité qui est équiré non. Parce que tant yo yena sima, faut ça effort ka yo poko takaka. Na kati ba ninga mais so yo zoko takata ba ninga te, so ba ninga ba ko tsona makasi. C'est ça, ils ont un problème. Donc c'est ça. Donc tu y es les sous na matanga Pouloulou quand les patates nous expliquer biso. Tu na matanga Pouloulou étoile na moindo baswanaki. Na meto na moindo baswanaki bino bozalaki wana. Papa takinga zalaki wana mais bozalaki quand même na respect ya papa takinga te. Vous manifestez ba comportement mabe, vous manifestez ba mabe. Baswani tina niveau que to ebanité. Et yo kutu ya na yo te. Oh yo kutu tanda ke bino bozaki wana.
Bon, Sandra, on a koloba, je peut-être interprétation peut-être ma belle. Pata kinga aza nandenga art, pata kaza koko na biso. Po pata kinga so yemta bimisel so bangaja dia basia tula ba école no so obiso to uti, ba bimie pa na e. Ako kona biso so mériter ba respect belé. To bien ke papa puisque nandenga ko ya ko bota boza papa. Nandenga art aza koko na biso do ako to moninga na biso te. C'est-à-dire deux personnes ceux qui botier moi toi ba to place ba to baza ba premier zanga te. Dans discussion hier papa za na katikati apekisi. So moko ayo kité. Il y a des affaires de respect. Ngana côté la ni étoile ni maman indo puisque place déjà mikolo bazaki puisque pas quand ça zaki wana vieux John azaki wana pata kinga zaki wana bazaki mikolo ya étoile na moindo. De ya mukuse ka ke botiki. So batika kité to s'excuser kaka po to aka batu peut-être biso basi na mona songa na tiki net soki dora lo banisi dora monelanga dora pa mona songa pe na tiki bimi lo kwa ema monelanga eza ko monela te silence eza ko monela te donc eza ka ba excuse eza ki bien marambese leki et puis to aka famille donc famille e kabonate ya mado zaka ya na biso eto la kaka camarade na biso donc c'est tout quoi c'est tout bien que sur internet de découvrir dessus to continuer to za bon na mama étoile ya yo to ça na Yolande batali ya Yolande Botatsa. Bonne santé. Nangolo kimezali. Kimezali. Ya yoyo to utiko mona bino soboza na kati ya répétition ya makambo etali hommage ya bande kona biso ba hotel kokufa ba kululu ba visa ba papa sans souci baza mo ebele ba manager baza presque ba tena mo ebele o ba kufaki ba masirika ba ngonyoso. Et alors yo rôle nini yo jina na ko tena rôle ni o jouer nani? Ah, ngana zo jouer na kombo ya Mindondo. O jouer ma Mindondo. Oui. Pourquoi ne batio kama Mindondo? Kasi yango esika ozomona ke moi ba nini ezali. Azo luka moi après près bosa la neti moi nzoto ate kokani bien te mais esa neti ezwa moi ndam. À part pe bongo donc naza la réponse na kopesa yo te po ngande na yebisaki yete. Ngana mona ekaka ba pesi nga affiche. Bakomi Mindondo batie étoile. C'est tout. Donc na yebité ataki ka Mindondo pourquoi pona na kosa penza makasité. Okay. Et par après na yekotanga bien. Peut-être que moi bataille, pour tout ça moi bataille ndemo na Mindondo Peut-être que pour moi makasi ndambo. Donc na yebité. Mais ngana mona ka ba pesi ngai test batie Mindondo étoile. OK, batie Mindondo étoile. Parce que ça le ndenge ni ke ba compter parmi bat oyo baza na ba rôle na kati ya hommage à Ande Connexion. Et na yoka ke sengo. Tant on a mon message jour boya na Palmera boyina boy et tant on a komi na yeko mona ke tokutani na Taliban aza pe kara acteur net biso aza artiste net biso mais sikoya za ya Angola. Tu vois donc bon pona ngai bato bazo meka un peu ko interpréter ngo mabe. Po soko tani na bato bakufa baza ebele. Dis-moi, il y a Angolais. Ngasi koyo na yeko mona ke atie sans souci. Atie visa, atie masirika, atie Mindondo, atie manaja. Et après, bato baza ebele, ba vie ya na vie mondeli azali. Ba ibali mondial bazali, ba mbonge bazali, ba lisala bato baza ebele. Donc na yeko comprendre que ba changer un sentiment ya mutu te. Eza ba oyo ye ba marka ye. Vous comprenez? Na Pululu yango asepeli kotia bato ba marka ye basta la film wana ya hommage ya Pululu. Eza kutu na sens ya ba polémique ba boyeboyete. Neti nga so ba tiaki ngai te. Biso ne toza mosala biso tosala soki mosala moko ezo sala ba tie ote. Na vrai dire ça la passe. Mais pas si wana epesa yo bilobela te. Po eza casting. Tango alobi 10 personnes. Et que 10 personnes ekoki yo zolinga basala kisini bien maman toi na habité soki ko déranger yo ou pas na tout na kaka makambo lekene bimba Pululu makambo nini Sandra makambo lekene bimba Pululu yo na maman Moyindo bo discutaki tu la bien placé et pour ça lui peut bien parce que l'émission l'autre fois na taki ba audio wana oh yo na maman Moyindo ndenge bo discutaki par audio te wana za discuter te wana ezali tango ba audio na na mona ki ba audio botsaki ngona kadogo oui na landaki ngona na zakana na ka ba fani beli na poto
moko alandaki émission atie émission abengi nga fongola WhatsApp na fongoli sur WhatsApp atie télévision na atie téléphone côté ya télévision et na landi bino nyonso ebandeli tisuka après événement na tango salami quand ndenge na mona ko tuni papa takinga na miso papa takinga papa apekisi ngai akotisi nga na mutuka vie John na koti na mutuka vie John na kotika nga na ndako et par après ndene ko tindele ba voice wana donc ezate ke ba voice wana ndeza ko swana pe soki bolobi yango ko swana ezaka ka ndenge bobenga ka dage ngai lelo tilobi na ko swana moyindo te mais soki problème ezali na ko yebisa e pona yebisa yaya eloko ozosala osali mabe vous comprenez poko swana ezali soki alobi ndenge ya alobaki na étoile tout fino bona boye ngape na bina yo moko tout fina yo wala nde boswana naza na temps ya ko répondre moyindo bongo te na na temps wana te mais dis-moi bino boza batu bozaka pona biso bozo attend soki bokoluka ye boluka ye ayebisa bino na ndenge alobelaka te aloba etola tonganga boye epa ya muntu kingani mpo nga nde naza boye conscience nange eza tranquille na temps ya kotonga moyindo te aza yaya abanda pe théâtre liboso na nga naza vraiment na temps ya komanke ye te na okoka te neti ya fingi nga mpe nazongiseli mafinga na okoka te eza ndenge nanga te ayaki na esprit wana tobunda to nini me ngai nakoki kosala yango te et puis nakobunda pourquoi nakoloba na Amos nini nakoloba na Manassé nini nakoloba na Ephraim nini naza déjà na bagrand garçon lelo baya koyoka mama abundi na Luanda ozomona niveau ya makambo yango donc nakoki kosala yango te na évitaki yango makasi mais nalingi naloba kaka nasimbi Esaïe 60 Esaïe 60 bobimba botanga ngo nzamba lobi pona bolingo ya Sion akovanda kimia te pona bolingo ya Jérusalem akozwa repote donc nzambe pona nga akozwa repote dis-moi nasa na likambo yango soki likambo na kati na zate ata manduki euti boye ezwanga te amen naswanaka te ok matembela aza na Belgique président matembela aza na Belgique nde tozosala émission boye soki ayoki te kosala ye bien te yo aretira kaza ototombe matembele esika ozali olobaki nanga mingi etwali nene okomi bongo non eza oyo ozoka te naswanaki te nga naswanaka te donc voilà mama aimé bisika ozali mama na Junior mokonzi ya famille mama na Elisabeth pe Karine bambote bisika ozali papa fala ben étoile yo swana elini te na swanaka te ogi malamu papa fala ben na swanaka nanga te donc voilà na swanaki te moi incompréhension moko ezalaki me na évitaki yango makasi papa takinga vie John papa Carlos bazwinga batinga na mutuka na ke nanga ndako donc voilà bavosi boyokaki natindaki mpo nayokaki pasi na motema tant que yaza yaya nanga soki likambo ezali alukanga tosolola ntango na koexplike yango malamu te nde asilika comprendre nde asilika baseli moko makambo moko ya mike mpe ka boye bimaka bandoki yango ya mboko nde bakosaka makambo balobaka pe na mama top makambo mais na sepele na mama top wana bisika za top wat bisika ozali bonjour yaya abenganga étoile oza wapi ngabi na ndako abakisi linga che o comprendre aza yaya donc che wana yalo bana wana atito déjà yo pe bisika ozali leko sa nini obangi ngana tulu yaya oza wapi ona na ndako moto mbala moko na kombisika za yaya nini to sololi yaya zalaka bongo soki ozaka na yoki oyoki panani ba pasta donc na répondre kaka po possible ti ba voice na émission déjà soki pona bongo te na lingi na répondre te et toi la sonaka te ngana sonaka nanga te nana tna wana te ok bien toi sur internet de l'école c'est toujours continuer na ebongo na pululu donc muto zo jouer pululu d'Angola donc muto aza lokola principal ya cinéma au ba osalisa awa donc pululu batarde boni calme ko ndemo na ba chinois ouais bon yo pa vano ko nzima no ko sala ki pululu point bon za rôle na meka mo ba rôle belé ya ba sai ya ba jino la maintenant na vanda pena pululu na mone vanda na mone pe public to sana ngo yango tika nango mais ce que komona que muto yo lingo jouer lokola ye muto yo linga ko imiter atika biso akufa si jeune et ça l'onde passe makasi mi elomo papa mbaloba matanga
esilaka rapide pa bapaya mais pa bakolo nango te donc fo bapesanga pena temps nazolela kaka mais napasi ane eza nano kaka nayoki mpe mwa basouption makelele ebele ke bacomédien nyonso baorganizaki matanga pululu na panaka na matie mais yo meme matanga pululu na mabor na coin na ona ndenge no moko siko point donc eza ya des fois tant tosala art o tosala yango mpona bafanatique omoni tosala yango mpona bato tosala yango mpona biso moko te nga mpena nanu na participa mpena bon na lolenge boye te peut-être omoni ngai to banda na banda mosala na nga na ngola awa banda 2002 na mabor nanu na vanda boye te na basere na nga bamama na nga bakoko na nga loka bapapa takinga non nazala na lisanga boye te c'est toute première fois nasala lisanga boye donc ezalaka mingi groupe na biso tosali même bato baya koparticipe na groupe na biso non nasala yango te lorsque ntango Chico Pululu akufi nga moko na lokola nano nasala mpe lisanga boye te apesi na bafani na nga baprêtre bavie na biso na mabor kazenga parti par là nasengaki bango nga nasengaki bango nakende kini nga nasenga bango nakende kini bango bayebisi nga kokende kini te vanda awa asala matanga awa nasala matanga awa nazali na ide nakende kini nalega bemission la puluma kapoma delegosa bato sala matanga awa yana bavie na mo machuda mandangi o Pululu ayembela tozala na mabor asinga petit sala matanga awa mabor ne tombera jamais sala matanga avec na subir lettre max business gima sengo avant loi na fait personne et après le fait ça vient à foutre la nga parler asinga sa matanga na mabo no sani na sele matanga na mabo na ndinga mabete peut-être bato bazoyo na ndinga mabe na yebite mais nga na sele ngo na ndinga mabete na sele kana ndinga ba fanatique na ndinga bato oyo na ndinga bato balinga biso yo na sele ngo donc ba mère na biso ba ko yoka ki mabanga sele mission peut-être ça ba question na bino peut-être duka biso to répondra na ndinga moko boye moni do zaleka na ndinga bongo do zalati na ndinga ya polémique parlant que sali mabor pesalité non nga polémique ce qui na décevoir bato wana o nga na lia bambongo na bango kena kende Congo kena na panaka boye bango ba na mabor ba lela te moni que dernière fois tano senga ba lisungi ba linga pete moni donc c'est ça quoi bon c'est ça sikoyo ba bengi yo Pululu yo po ya ko participer na eloko taliba angolais a penser na bino a penser na bandeko na biso congolais o bakufa et ça l'ondeni que c'est la parmi les gens donc ça nous na ngola baza pe belé makasi quand même taliba ba penser na yo ba bengi ngai il y a des fois mambolekela nga 2019 heureusement c'est nga la Pululu na répondre na Pululu répondre na Pululu il y a des micro elle m'a acheté il y a des fois mambo en 2019 et ça rappelle pas parce que ngana côté 2020 boy comme dit quelquefois ma banga Pululu comme des patrons muto azana parler muto na mandé des camions na mais na décembre na moni Chris nga filmer biso boy azo abolé apa na tout est bien na côté na pas boy mais tango na ine na si papa na 2000 okande to côté na ine na si passé na ngana on jouer na église na jouer na église tcha loboko atenga loboko tana vani président na matembe ayebisi ngai awa osala mission mobo an impact jongela ba filme jongela mamututu jongela koleka pena ba gag banini tamba bengi nga mambo président Alex Masamba kolo arisme ayebisi ngai okota na filme esalinga bien ba mama na étoile ba mama na aimé ya bana imiate alinga on loba donc yo so vani otena au chantier donc ba fena ba papa ta inga donc esalinga bien nalaka le mission pena na pardon na pièce ya boye e fula nga suma as 2020 na fula mama be ba bi pa mutasuki ya mtambe sengi bakizali merci mama nani Sandra so bandi iyo so bandi kilo ngwa nante ngwa kuna sowa Mbote na président Matembele, c'est mon président Matembele Ototombe. Mbote na venanga kile mbote na batutu ya poto. Basi la musala otozo kende mbote na masa na chara na Christian mbote na osu check. Bâtard man. Ah oui, bâtard. Il faut te monio assis là doré. Tozala dans baloba
te mama bani soko zati ba ozalela yo donc faut ozala kaka il faut ozala kaka yo po oza tu fais partie ya bato oyo bakanisi bango na papa Carlos na ndenge taliba kanisi bandeko na biso bakufa babengi do esali yo ndenge nini komona ke boza pe ebele bapense na sila de ya vraiment vous me sali bien makasi donc place nde toyebaka ke nzambe azali mpe kozala malamu efutaka bien so oza na bandenge moko boye mona mpe motu ye ajwa lokwa masiri kati bon ye tokoti lokwa masiri kame azala te po asalaka boye mabe voilà donc ozala bien yango toza kata oyo esika oloba na taliba nini parce que bino mo baartiste comédien congolais bandeko no bakofa moto azwa likanisi aza te ma étranger moko boangolais azwi likanisi asangisa bino oloba nini na taliba en tout cas mpena na opesa taliba bamerci mingi na acte asali so ezalaki mpena kaka biso moko tongai mpe tosangana kaka te mpo tosala filme oyo tozosala oyo en tout cas aza motu moko apensaka mingi na bacongolais parce que ye aza na angolais selon masolo na ye akenda mpe congo atangaki mpe na congo azongi eza badéveloppement ya vie na ye moko bavie sociale na bavie artistique na ye mais apesi ye kaka merci na oyo asali kosangisa biso tosala bahommage ya bato bakufa mpe na filme ya Pululu en tout cas nzambe apambola ye vraiment merci nzambe apambola toza bongo na Marius ye mpe aza parmi bato oyo bazojoue oyo bakanisi bango batarde Marius. Si, boa tarde maman Sandrine. Marius komona sikoyo eloko ya boye taliba asali eloko moko ya boye bakanisi mpe yo Marius boza mpe ebele bakanisi Marius esali yo nini Vraiment plaisir à trop donc merci pour la considération non pas président Carlos posé na nzela na ye et puis eza eloko moko bato baosepela nango baozala surpris et puis va comprendre que ça vraiment cinéma pour tout travailler na 180 degrés donc on a aligné pendant le cinéma donc va la penza sur et puis va sepela va comprendre bablo mususu oyo biso moto ndeti ngana yeba teke zala mais bandio bima par rapport à ba travail mususu tout ça donc oza surpris. OK Marius siko komona ko comédien moko angolais a pensé na bandeko na biso o bakufa o bino moko kutu bozali na makanisa te mais mutu mususu azuli kanisa na pona bino nino yolo bana taliba là on a koloba pas taliban en tout cas à continuer sous nzamba pambola ye parce que c'est pas facile biso lo eboma biso za mingi plus ça qui mutema mabe biso bandeko to balingala to penser mingi na matériel na mbongo yango moni eboma biso tamsu na osangana donc taliban en tout cas nzamba pambola yo na initiative o esali ke lelo na opesa maman Nzita Mimi Nzita na France mbote déjà j'en profite donc moi interview avec maman Sandra Salbiso Christelle Kapinga na États-Unis à Strasbourg donc Jojo Maleka na Canada nabi ke boza de cité et puis Elisabeth maman na Kennedy na Canada nabi ke boza de cité merci beaucoup vraiment to appelle sus ana Elfi batande si batande yaya to moni opoza parmi bat oyo ba bengi yo sala na groupe oui moi vraiment na Kinshasa na bimi na groupe ya président Munderi aza de fin papa na ngai penzo abimisa na monde artistique comment on appelle que ba penser na yo bozé belé vraiment ba kanisi quand même yo ba bengi a osali onde na personne merci na papa Carlos yende na moment oyo ye mtavandisi masolo na kati ngula awa ye penza mtazo sala kenga Elfi lelo nazala na pesi ba merci belé a raisonner ngai naza penga mwana ya kati ya groupe Karmas ya pa président Carlos si sigo lobani na taliba Taliba oyo akanisi na ndeko na bino bakufa abengi bino asangisi bino nini lobani na taliba bon on koloba kaka président Taliba nzamba baxele ya mingi abaxele sagesse na intelligence oya kanisi pona biso artiste ya Congo mais elo no senga kaka na biso toza inu au moins ndenge ya raisonner pona biso pe bolingo wana etonda pe na mitema na biso to simba na nde baloba kaka main dans la main forme une main toza na esprit d'équipe toza na bolingo nde nzambe vraiment oyeba otambisa biso nzamba pambola Taliba akanisela ye na oya kanisi pe pona biso. Ok, merci beaucoup de Chris Nimi. Déjà à la fin de cette émission, je ne sais pas moi que je me mette na téléma, tout na zalaka ya kuvanda donc
Je ne sais pas, moi je suis aussi fatigué comme les autres. Très cher internet de l'école, c'est déjà la fin de cette émission. Hein? Donc ils ont filmé, ils ont préparé déjà ce jeudi. Bon, banda tournage. Donc jeudi déjà. José de Londres, si bébé, il est un grand frère. Ok, José de Londres, Bambote Baby Sigoza. Donc, on peut aller à Souka. Déjà, filmage, José Banda déjà jeudi, si je ne me trompe pas. Banda déjà jeudi, film déjà, on entamé déjà jeudi. Mais ce jeudi, on dirait vendredi. Jeudi et vendredi, 2 jours, on est à tournage au Bazan en Awa. Parce que côté professionnalisme, donc tout ça, ils ont théâtre, mais ils ont cinéma. Donc ils ont un film à 180 degrés quand ils ont balobi. Je sais que vous allez dessus, tu vas confier monsieur Ango, va faire si vous travailler équipe OENA et CORDC. Donc papa Jean Thibaut Chiboabo aussi message yango wana déjà donc tous travailler en collaboration au groupe Nabiso o ba papa Carlos ba Taliba ba papa Takinga et puis en collaboration Nabiso na kati eko RDC Centre de Christ na Jean Thibaut Chiboabo. Quant à moi j'ai dit je revoir mais big cette sorte mon boss Jean Thibaut Chiboabo na boss ndé pape Théo Mukenzi la patoche Cédric Agostino Nteka de Christ ni papa na Gabriela ba merci na papa Carlos so apesi biso pe quand même opportunité wana toye en pleine ni na bango ba pesi biso nzela wana na Taliba pe na pesi ba merci au papa Guy Malambo papa fala bien ve nazawa donc big salutation à toi donc ciao on se retrouve au prochain numéro.